o bango baye na ngo po batake kana bazwi biloko ya bato bango oyo misa yango yango oyo mais tozwi quand même ba témoignage ebele moto akopesa biso témoignage ya bien moto azotinda bino moto azofinancer bino biso ndenge eza boye toyebaka mobondo te toye komona mobondo ntango Kiamvu alobi nakata bino mobondo akati biso mobondo alobi bobunda na bateke nde tobengani tobandi kobunda na bateke tobundi na bateke toyebai makamba mobondo te banda kala me mutu ayeli biso yango eza Kiamvu biloko pe tozwa manduki ya basoda eza na maboko ya Kiamvu mais le reste totikala nango moko na bendisi bateni ba munition na ba lance roquette ezali na banga nzambe eza mibale minduki ozwaki combien etikalaki epa na biso moko bazwaki combien bazwaki ebele moya kokonte eza te bazwaki combien bazwaki nde ebele moya kokonte yango eza te biso tokokufa pamba te bafutaka bino depuis obandi misalo na balobaki bapesa bino nini mutu moko aloba balobi après bituma bapesa bino nini. Témoignage déjà ébélé, mais vraiment attends exacté, mais quand même mon bino moko il sera ba faire de ces basali vraiment te féliciter capitaine Jacques vraiment na ba élément na vraiment musali l'équipe bona ngai pe na sepeli na commandant Jacques makambo asali parce que tolobaki kimezala mais minduki eza toujours epa na biso na maboko ozala minduki ti lelo oyo minduki mosusu eza ba calibre bakalibre eza na nzambe kuna bakalibre mibale ekozala na bato mosusu yango wana tolinga ngai na makolo awa bakongolanga biso tozwa biloko wana nyonso eyawa tokokena partese mutu akoprese kuna aza te ndeko nanga kepesa dosie wana epa. Merci Excellence. Avec beaucoup de remerciements, je remercie d'abord Mapinga et FRDC.